Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin de ma vie. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin de ma vie. Bino balingi ya maïdjane bololé. Bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Aïe, balobi ba réalisateur ba koti makambango. Minga rolobezate. Hein? Mon boss papi de Tienne depuis Londres. Bambo te belé pas aux Ali. Maman Mimi Matondo, bambo te belé pas aux Ali. Kuna na Luanda na moni bongo. Chacha Mushashino depuis Luanda. John Manda depuis Luanda. Bambo te belé pas aux Ali. Babi bo s'abonner. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner, bo s'abonner na Congo Cool TV. Kota s'abonner, hein? So o s'abonner au monde bilenge Congo Cool TV. Isa aunga depuis Belgique na bo sanité. Maman tete botamba. Babi, hein? Maman yo atindelo mo bwelo kwa so na binisa miso batu na ngaka ocean ngwa. Babi émission na bino vérité yango yo. Bo s'abonner bo koto ka ndenge boss na nga detiene papier ya lobaka. Bo s'abonner fumu ntsaku fumu mpa. Hein? Minga lobezate. Bambo te bena bande ko nyonso ya mboka Congo. Ndebo sepe na Congo Cool TV, ndebo sepe na réalisateur la bino Arnold Bikouma 520 giga. Le monde pourquoi trop matata. Mbote na balandi nyonso ya notre site Congo Cool TV où ils a émission vérité. Il y a notre boss Papi de Tienne na Katia Londres moni mobile Komisi Nzambe. C'est bien moi votre humble serviteur Zouma Tumba le défendeur ya ba maman aïe. Babi bakiselanga lisusu boyi kana bango tibako sala ono so bako zala wana ngande muna sala bango bazala bongo aïe babi. Papa na Moïse ngayo na liboso na bino babi lelo tozana affaire ya mitakala ya bassin na Nzambe ezo sala passe bolimbisa ya bandeko nde na zolo ba makambo yo ezo sala quand même passe nde bassin na Nzambe bako yokisa batu soni tomeka ko solona moko ya bassin na Nzambe pe qu'est-ce qui se passe au juste ba musicien o to bengaka ba musicien ba JB mpiana ba faire rigola ba fali pour nde ba fandi kimia mingi mikolo tout etalika ba pasteur to mona kuna apôtre Mike Alamba sokina nango pa commissaire apôtre to yebite to yebaka frère Mike Alamba le comme apôtre église na lingua la plein félicitations affaire na ina peniel to fanda susu boy Nzambe dans sa baninion dans sa ba Michel Bakenza dans sa ba millionnaire dans sa base d'achou ayembi boy esi la te boy to moni babwa ki vidéo babwa ki photo Michel Bakenza na mbetu na caleçon esilite ye oyo bolingo nanga ye bolingo ndanga ye oyo Moïse Mbi abimi kuna na serwana. Qu'est-ce qui se passe au juste na bassin na Nzambe bozo mema bampate na Nzambe bozo mema bana na Nzambe wapi mais finalement tokokimela wapi yango na meki ko yamba moko ya bassin na Nzambe na yebike oui aloba bi menga na ko présenter te yemo ko meka ko se présenter pour bande ko na bis ba abonner no sur Congo Cool TV ba meka merci mbote mama na ngai mbote papa na ngai bonio naza bien ngolo Nzambe meka ko se présenter pour na ba abonner no sur Congo Cool TV ba meka ko yeba yo mama évangéliste mama Tete Lukubika oya salaka émission Jésus Christ ma victoire na amen ministre. Merci maman soki tomeki ko yamba o lelo na passe na mutema eza affaire au bassin na Nzambe batomboki na internet tozo banana no premier point où eza notre frère Mike Alambai o a commis lelo apôtre yena peniel kuneza simba est-ce que c'est normal musa na Nzambe abeta moi siti na niveau wana pe ko matina niveau ba ko matina ba internet. Merci en tout cas Nzamba pambola yo na question na yo na pesi na numbote na batu nyoso baza peni na nga obi na na batu na na bana pe obeba ko soutenir nga évangéliste binda kiangata en tout cas Nzamba pambola zo lemba mama Tete na moni magali mbungu magali kwa fez mo propre wa salama Tete na basuki salama Tete pe na bilo mo boye en tout cas magali mbungu magali et que Dieu te bénisse pour ozalaka kota mama Tete Lukubika Nzamba pambolo Bénédicte Nginama opisile Nzamba pambolo bino nyonso papa eza pasi omoni bana oyo tolo bandeti ba magali mbungu ayebi Nzambe te akenda ke église po bongo la motema metango okenda bongo la motema aoki kutana mabaku yebi sanga magali okende su. Problème ya papa na biso
Mike Kalambai nalobaki yango bien papa Mike Kalambai azo sala mabe nazo benge papa pe na benge frère na benge pasteur te pour mutalati école pastorat asala mabe a étudier été pe avandisi été atangisa ye koma mosala nzambe ndenge nini nakoki kovivre pe caractère ne oyebiso tozwi bacour mosusu epai ya papa na nga Bikemani Lumbu nzambe apambola yo namoni prophète Neima Sikatenda nzambe apambola yo et puis Bidezo oyo nabengaka air nyonso tu nani Malachi Muchenga ye walobaka bubuzwa batangisi biso na kati ya sacerdoce balakisi biso lolenge ni mosala nzambe akoki kose comporter pe façon nini akoki kovandela tozi ba diplôme nango nga natangi leadership mais problème ezake no banganga nzambo baoletsa ba pasteur wana o bazobima lelo bazali ba musicien ba col pastorat est-ce que balandeli bango bien est-ce que balandeli ba vie na bango biso tozaki ba diagon ba protocole ba intercesseurs ba diagonese ti toyeko koma lelo ba évangéliste pona ni tozana ba papa moko walandeli ki biso est-ce que Mike Kalamba azaki na papa walandeli nani apambola ye pasteur seke ezaki kamaderi na bango basala na moninga na ye nde bazwi kole pastora bapesi ye et puis pasteur akebetaka mwasi ne modèle wana azwi soki penyeli na âge ya 17 ans so âge nini wa abokoli ndenge azwaki na âge wana ezali déjà viol tika toloba na boye papa na poto ezaka nango viol te na poto ezango normal poto ezaka nango viol te mais ana kisasa eza na EDC eza viol azwi na mwana batu abando travailler sa ba parents ne bayemba amami ye atomboli akitisi ye amoni ke no tika na bala ye azwi abali ye sikotango abali ye azo sala mabe wana soki mwasa lingalo ba komisie bog un sac ya box so babeta makofiko akomisie ndengona frère Mike bongola motema Yesu makolone zana nzela pona yo azozela oka kozonga Mike akala o biso to yebaki mais Mike lelo ozali subontenga na obengo frère Mike na obengo pasteur Mike te col pastorano ngane na vandi bona boyango soko zana posa yo bundaka air nyonso to bakatier américain bazali kende ko senga audience kuno kuta na bango sola na bango to mona kayo na ringi ozobunda edingwe pa zana ye bosa la contact ne dingo bobando bunda biso to mona ke frère oyo nzoka zakine frère tazakine kacher ke yozo makasi nyonso bo moto na yo ya bokundu bwa nzoto oyo papa Fidelo alobaka ozoke lo silisa on a penyel mona bataza mwana muke so moni ke libala ne simbite lokwa yoza kitoko balingo mokili mobimba frère Mike tango za otamba na lipapa ozo sa l'évangélisation ya koyemba wana na papa langa Thomas Lokofe kutu basambwisa na modèle te mais aboti mwana asambwisi na papa poto ba otalemba mo ba mo na papa Thomas Lokofe mais maman tete na kati no momuke eloni nango ezotinda bino toujours bo ataka toujours Mike Kalambai eloni ezola samino ke oui peigner la za fautif te bon so peigner la za mabe ya wana mso ezotinda pe Mike Kalambai a réagir bongo boyite moi c'est ata za mabe mais ba lobi ba parent msana bonzani ayebisa ba parents so ayebisa ba parents te ayebisa ba pasteur so ba kokiye te ba okyo ba divorcer mais divorce ezanini divorce ezaka te ke no o moi so asali mabe te baza de caractère écoute ne komi ndaku moko muninga msusu fa supporter muninga msusu mingi mobali muta supporter mais tozomona na internet mutazo ya tona makambo Mike Kalambai na internet za penyel eloni yango ezola selo kwa penyel mutazo na on internet c'est que oui penyel ndaza mabe penyel azana ba caractère na yepe ya mabe mais problème na biso ezali Mike Kalambai mutazo sala ya po azobeta ye et puis penyel azoyeba kazana bambanda tala bazilo mbanda oyo yo yebite za bien mais ya abimanga na bato baza bande kwa penyel abimanga na bango ba cousine azobima na bango ba fiyo ayemba azobima na bango bato ba bi penyel azobima na bango siko bombanda na tanga zoka souci na osani akoleka ko dévoiler ba secret nyonso siko linga kendo linga musika yo kota katina famille ya bato Mike Kalambai ya bimi na ba fiyo nyonso ayemba na bango wana amona mosa obalati ya solo aboni boyko abimi na bango amona mosa obalate mwana mama olangi en tout cas molimo lepe malakimi ya mama la biso azalaki na vision boyaka ke mwana na ye na Mike Kalambai babala siko sero nso babala na Mike Kalambai lokwa za munene lokwa biso bwa kokonda pona ba comportement o Mike Kalambai azosala éducation ni oyo azopesa na bayembi ya nzambe ke bakendoko betaka mwasi na modèle wana mwasi wana baliboto lelo liboto lobi liboto akomisaki ya box na ye but Mike Kalambai papa oza ko se comporter mabe col pastoral nonga na boyango mon église na yo wana
ozolakela bato mabe bato nyonso ozotia maboko bato wana bazozwa malédiction mpo yo moko oza na bakaratere mabe ozobungisa bana na nzambe na nzela nzembo nini oyo obeta biso tokende su Mike Kamba ayembi kiti oyo eza ya nini kutu ba nzembo wana yembaka wana biso toyembaki wana moment ya propagande kiti oyo kiti oyo eza ya Kabila Kofi muta yembango kiti oyo malgré ya zongisa te komba Kabila bangaki kiti oyo ba misuba bazongisa eza ya Kabila mais tala clip Mike Kamba ya uti osala mikolo oyo alobeli nini kiti oyo clip wana na clip a Kofi bo vérifier esala ndeti mwa kokokana Kofi atomboli kiti yepa kiti ya bokonzi na yo aboni boye kiti ya bokonzi ya yeso evanda banda kala na lola yo nde muto lingola kisabiso ke kiti ya bokonzi ngo yango omonte ko kopie na oka Kofi aloba so Mike Kamba akoti lola yepa okota lola seke bayeba ni nzela bakendaka donc Mike Kamba etika banzembo lo kiti ya bokonzi no ozombuye bato pena ba danse ba fi wana bazobina ngala sepela na ngo te ya ba dansa mokili yo ndenge ozana zonga na nzela Peniel za mwana batu soko mone simbite basi oyo baza kuna linga bango oyo sepela na bango po onyokoli bana batu bazana kisasa onyokoli ba chantre na yo apo okeli susu ba chanteuse na wana okeli susu na mwana batu oyo baliponi ko tsamusa bala bandinde wana asana réseau zo ko bapo makofi eleki lelo zili kofi abombi amoni moyete sengi o secours po biso to yeba keno azolinga boma ebongo so abomie na kati ya chambre bato bayebi te Mike abimi na ye baloba nini molimo mabe mutaki eko boma mwana mwasi wana nzoka molimo mabe za na kati ya Mike tangu nyonso ayembaka nani oyo nini gege tangu nyonso ayemba gege soka koteli ye alembala monga moni po asilisa molimo na befwa ke na mwasi keba penyela mwana bato akosa bote pende ko Mike Kamba moko asala intervention Peniel za ba caractère mabe yango na Mike Kamba keba frère yo keba na yo mwana na za mwana bato kote la Mike Kamba bino ba mbo obi ba frère lelo ba koli na passe na vie ba zui ba Mike Kamba wana ayemba nzembo ba binteko ezalaka ina nzoto siko ba binteko ezalaka ina nzoto na bilamba la ataka lelo nzamba sali ya sukoli yo pona nini ozala exemple te liboso abato yamba ba mobali aza toujours na passe soka zui akoma amena ransala nzoka zui pesi mamwasi frère zongela Mike Kamba ya kala to beta mbunda ya kisaka tiko mbuyenga merci tika kwa mbuye biso frère Mike Kamba ngana benga ko apporte ngana benga ko musana nzambe bomeka ko bongisa po to lembi vraiment na pesi mbote na ngana Jo Manda na kati ya Luanda na pesi mbote paso na pesi mbote na ngana Shasha na kati ya Luanda umela na ngwene na yo Isa aunga na pesi pe mbote paso zali na pesi mbote nanga na mama Mati Malunda mamotema bato papa tumba na kati ya Londres omoni mwaso komisi nzambe ye penza Wester leka Wester papa Jo Lemba na pesi mbote konikezi mnene ma grande sœur propre na kati ya Londres na pesi pe mbote place ozali dodo cage à la femme de quelqu'un pesi omoni mwaso komisi nzambe maman tout ça mais toujours quoi avancer to ko tika bongo te malgré frère na biso Mike Kamba ya sali mabe azape mutu em so ko bongo akoyo kape batnu so abongo anite mais em so na message na yo ko pesa yi akoyi pe ko bongo na message ni o ko pesa Mike Kamba pe na za besoin maman o s'adresser pe na Peniel parce que tout mona Mike Kamba ya zo na internet mingi te notre frère Mike Kamba première fois na moni à réagir na internet za pona ko senga pardon pona ko laksa capacité na yi to zo yeba te sikoyo nana zolo ba bien nana zolo ba mabe est-ce que kopesa bango mi bale nyonso conseil poto ke na ba question mususu bon problème eza na rokiolo baboyi mama na biso Peniel mususu peto kende na yo balobi makambu mususu bakenda koluka pare soko mona pare simbite luka ba parents o babengami ya Mike Kamba o sola na bango yo internet ekomi ya yo elongi na yo ekomi lokola photo bazo bambango partout lipa po lipa soko la mukina tongo zo mona ba mama nyonso tu bazo ya nango yo komi lokola lipa o leka o pesa explication o zonga zo pesa explication libale ya pasi libale ya facilité bandako nyonso o mama ana baba lobaka libale ya pasi bandako nyonso yo zo mona ti bazana poto kuna so ba baba ndo biso makami bale mo basala baleka na internet baleka na internet te mais yo lokolo balaki muto yo mo muto ndimaki ete yo kanzi mbali boso fwe Mike abeta yo ezamba liboso te ti boza ina ki fiancé ti bo bala na so pe bambata mais lelo loko yo ki alingi mo chéri moko boy alors comme ko zo ba vérité oyo ya kala okomo bimisa ko changer mama moi ça zalaka bongo te babi femme sage bâtit sa maison moi ça mayela tongaka ndaku na ye oya zoba asala nini abuka ngona maboko ne mondeti yo ozo buka ngo yo moko ozo buka ngo yo moko tika na lobeli frère Mike Kamba na zonga pa na yo
olekisi net na net nyonso bazomona yo mama tozokotelo komona yango te no eza grave tolinga totesaka ke mwasi azwa mpe na droit na ye ke mwasi bakobetaka ye bongo te mais yo mpo ozala mabe mpo mabe ya ndako na yo obandi obimisa yango libanda so mobali kindubele kibuka mabolongo lobela nzambe yo moto opesa yenga mobali oyo nzambe aza capable kochange ye mais soki ozobuka mabolongo toleka kaka oloba bafrançais ebele mpo na makambo ya frère Mike Kalamba omoteke mambo esila te yoka moto ozotombola makambo mpo soki oleki olobi ozonga olobi ta mama bato bakoma oseka yo tika na ye biso moto olanda oyo tokoma oseka yo babi mwasi malonga ntango amoni ndako neningani azongaka epai ya nzambe ake solicite nzambe yo moto opesa yenga mobali oyo ndenge nini ekomi boye ndeni mobali nanga mobulu ndeni mobali nanga koti na basiance ndeni mobali nanga soki nzambe alobi bokabwana bokokabwana eske yo balaka frère Mike Kalamba bosa mariage otuna nzambe penyeli yo tuna nzambe azalaka mwa muke bokondane te azalaka mwa muke abalaki na 17 ans mais oui azalaka mwa muke toyebi age te mais fia komona même penyeli azalaka mwa muke citation ata komona bana baluba babala age ni bana baluba tozonga babala age ni 15 basi babali akeli bala pa boti bana bakoli mpona ni bankadre ye bien akei siko ye encadrement baparent na ye eza wapi tango nyonso tozokotela ye azomata succès aleka na net tango nyonso bamama mpe bosa mabe mwasi oyo ntango azoleka aza mwasi ya mutu mais bozokoka kokorige ye te tozozonga kaka frère Mike Kalamba azali mabe frère Mike Kalamba azali mabe bino bamama bapaster oyo bobala mpe mibali bokolisa bana mpona ni bokoko encadre mwana mwasi wana te mpona ni bokoko otalisa teke azosala mabe azosala malamu penyeli tika na ye biso etant que servante de Dieu soki omoni Mike Kalamba azosala mabe funda ye pa nzambe tika ofunde na banet tika ofunda ye pa bato funda ye epai ya nzambe nzambe nda kosilana na ye mais soki ozofunda ye pa bato ya mokili bato wana ozofunda ntango opesa mokongo basali nini batongi yo ndenge na kisasa okomi papier. Merci conseil aussi na notre prophète nani apôtre Mike Kalamba conseil na opesa ye papa changer Mike Kalamba ibongo wana banzembo oyemba tango bandai koyemba wana nazalaka fanatique no na dimension moko en tout cas soki eza na bato balinga Mike Kalamba nga nazalaki na kati na bango mais buzobo lelo nga nazoyoka baye kopakolongo na ebite molimo mabe oyo lokoti euti wapi bangefo basalo délivrance Bévangéliste binda basalo délivrance luka banganga nzambe basalo délivrance balongola gege liboso na yo ozonga frère Mike Kalamba tango nanu yo kota ba gege te oza osalaka succès tobina miziki na yo toyembe ebele babongola mitema mais lokolo olingi kaka ozwa oleka vi na yo eza mokuse nzamba en tout cas azonga na kati ya vi na yo changer zonga se repentir osengaki pardon na sepelaki nango na biwi a reconnaître et puis muta liboso na neti aleka azosala mabe aleka senga pardon eza frère Mike Kalamba en tout cas na beteli yo maboko nzamba lola ayoka yo na pardon na yo pe biso basali na nzambe toyambi yango menelina loba kaka longwa na gege zonga na nzamba lamba ninga oba otungiso ya mabe ata bokoli na ye bosambeli na ye sika moko babilo boko salo pasisani kata yango potika na kimia o monika zo sambwisa yo po yesa sambone bandakala yo yebi koto uta ba bakola famille mbongo yo kuna famille mbongo te Mike yo yebi yango bien bango batata na bango baza ba matisa bango mais yo siko tata ni na matisa o Yesu Kristo mta matisa o zonga pa ya nzambe nzamba lola akolimbisa yo tika gege ani loti gege to kakuli. Merci notre pasteur Mike Kalamba nzamba lola mona yo pardon na autant on a tali yango malgré ça minute ya mukie maintenant qui vraiment passe na mutema vraiment ça montre quand même que oui otali personnalité na yo otali oyoza donc nzamba lola mona yo merci na mama Tete Botamba na peso mbote pas na pesi mbote aussi na mama Mimi matondo na kati ya Londres na pesi bino pe mbote pas bozali toujours continuer toujours maman to maintenant ko toucher point ya star moko ya République démocratique du Congo Herman Kasongo Ozaki drogué. Herman Kasongo Ozaki drogué. Tant que batindenga ba vidéo Herman a joué téléphone à Bengi Herman. Mon frère, qu'est-ce qui se passe Herman a olé là na téléphone. Azolé là na téléphone. Na ebisi Herman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que président na comprendre était na komi kuna ndenge nini. Mais le frère Azaki pe ba publier que ba vidéo mitakala etambola ki ya star na biso ya sala théâtre Herman Kasongo. Azoluka aids azoluka lisungi est-ce que kolo balika mo sérieux aussi na asala na nini ponga ba théâtre na kipango te Herman Kasongo mon kana bi Herman Kasongo aza vraiment star auti na groupe Simba ya président Elombe alongwana akomi président ya groupe Congo c'est vraiment mon frère ça veut dire yaza vraiment yanga partout azanga pe na zala na soit Kishasa
bazaki doge azana Kinshasa te ba doge à partir à poto. Elo ngala okelo bakaka Herman esiko zali en tout cas nzamba pambola yo nzamba batela yo apeso vi mulai mais conseil on ko peso longwa na ba camarade mabi ba camarade oyo zo tambola mo yebi beta dam na bangote mwana mususu azaka ndoki na bomwana ba parane ba bibi azaki na kindoki mais baboki ete baboko le tango akoli bato ba kanza ndenga akoli bonga komi na mbongo kindoki sili te aza nango kaka aza na pona konfute baninga pe ko bebisa vie ya baninga Herman esiko zali yeba moninga nini oyo ko tambola na ye po bakende ko drogue te po zo casser carrière na yo ozo bebisa carrière na yo pe na respect o bato bapesaka yo lelo oyo respect wana ezozala sute mizongisa kati na yo tala moninga nini okolia na ye tala moninga nini okomela na ye tala moninga nini okoseperne me moninga malamu oyo nga nalingi napesa o na ntango oyo eza Yesu Masiya yenda ebaka kobatela biso pe kobomba basekela mitema na biso pe akotaka na site mitema na biso anavigaka po yebe loko nini ezotungisa yo pona yo conseil longwa na nzela baninga mabe soko tikala yo moko na théâtre no salaka na bato groupe za na bango me ba misusu te balobi muto ayeba na abomba na rabombanaka mais yo yeba no zaka libata okende bona boîte ba moni yo ozonga bo ba moni yo okokufa moni papa vide lwende ka bana okende ba prière to sengi to lobi te sutunga fanatique ne en tout cas papa vide lo soka kufinga yo na yebi te pona za fanatique na ye mais tant na mona kekanga bi Jésus kanisa ngana mekisa ko seka na tata oyo ndenge pe na lobi na yo ki mawa changer vie tikala na vie na yo zala pe na ba secret sala pe makam na ndenge ya bien makam sekende bien mais soko lobika ngai na monana soki Herman soki nani ba okunda yo luka Yesu maman na minute ope meka opesa conseil na famille mwasi na epo eza mbutu parce que ba famille mwasi na benza famille ya koningana pe mwasi na ya koningana vraiment famille mwasi na ye eza mbutu meka suko pesa pe conseil na famille mwasi bon famille mwasi na okelo bani ngana omona mabala ngonde baby libala eza suna valete pona zoka kama mabala mama kala libala ezalaki eloko motuya soki mutazonga tomono ndi asimbi nzambe melelo libala koma lango lokola likase uti na nzete kweye kaoki bakombe ngo babwaki yango famille wana bayebi ngai te na pe na mutotanga kombo kuna te melona oyesa binoka soki mwasi na mbali bazopotana yo mama ya mwasi benga mobali teya ye kena lingio zoe lokola mwana na po aza mwana no abali mwana na yo zoe lokola mwana na yo ata mobala salaki mabe teya ye mibale malamu na mukilo bazala su te ma ana lobaka ana baba mwana mboka lobango mibale malamu bazali suzu te bazala ngo batungisaka mitema bato yo zo boya na Herman bongo mobali wa okende kolinga ye eska opese kimia apese kimia te yo mama bokilo za wana ya Herman tata bokilo za na ba cousin na ba cousine bote ya bango bavanda na kimia babokola bana na kimia kobota emema ba conséquences bana bakoma ba fazer na poto pe ba fazer bazalaka alors famille obo olanda ngai boyo kanisa mwasi na mbali bavanda na kimia makamese ke na kimia bo simba bakoko bo sepela po mama yo moko pe bongisa bizaleli. Merci maman Anna Baba na meki ko contredire au mwanda mbala malamu bazalo ko ba biso ba mbala malamu. Homme sérieux le kwanga au morning au sogo zananga en tout cas au vana no kimia. Merci vraiment tous qui sont presque na ko chiter émission na biso tout ce qu'on a juste na deux questions. Ah maman yo bolingo nanga yo bolingo ndanga yo eyindi yena mwasi o basala ne clip bolingo ndanga yo mais la fille na page na ye na page na la fille en question o asa clip Mike Kalamba wana azo reconnaître que oui atinda soki 4 vidéos na ya mitakala et pas Mike Kalamba mais akamunda moni ba photo nango na babala na yebiti affaire ba pasteur o ezo mema biso na nini maman est-ce que vous appelez le loba sur notre pasteur Moïse Mbi o aza reconnu na monde entier pe na pesa ke respect mingi po azando ya mwana nanga pasteur Moïse Mbi na pesa mbote pa oza mwana nanga ozando ya mwana nanga est-ce que na loba moya loba sur pe maman oyebi pasteur Moïse Mbi nalingaka pasteur oyo na nzembo ne o na yembaka ekomi tango bana baningisa kiti ya bokonzi na yo na yemba te pardon makambo ngo ezalaka ndeti liboma ngai yanga na te Yesu atutisi likala na bibebo nanga pona loba oye lobi ye mais voici présent nalingi na beta soki lisolo mongongo na Yesu olobi Yesu atutisi likala na bibebo po loba oye lingi nzambe
nzambe oyo alingi yo loba yo lobango mais lelo so to vivre yo ozoloba o nzambe azotindo yo loba te olingaka sute obanda olingi me olingaka sute na longwa penza na kati na ye nzambe alimbisa ngai frère nga benge pasteur te nga na benge frère po pasteur akosa bilo ya osa un peu de respect dans l'église monene na cité Bethel tant papa kuto zaki église ekoyaki mais Moïse Mbi tant ya azwi cité Bethel batno so moni cité Bethel so koti na kati ndrelola mais ça na royauté eza nango royaume te soki tata kufi oyo azwi soki oyo azwi Moïse Mbi ayebi kobeta mbunda Yesu azali ya bandimi baya akuta deja batiela ye bandimi a remonter bango kaka bandimi wana bakesu bazwi batu baye kokota wana est-ce que ya banda Yesu azali yo yebi kobenga mondimi ye eza pasi mais ya kuta deja balamba biloko bamekele mungo batieli ye na sani ekoki te nde sikoyo ake kobakisa bongo yo banganga yake benge pasteur oui aza pasteur na ndenge o mutu apesaki école pastorat mais atalaki bizaleli te bato babanda na papa na ye baza wapi mpo lelo ya tikala na église wana bato bamona pasi na papa na ye na nzela Yesu azali awa lelo baza wapi bapasteur wana baza wapi mpo lelo batia frère Moïse Mbi alobaki ninga natangaki boye natangaka baklase nalanda te mwa jine mo boye tina ndenge baye kotya ngai baye kotya ye yesi balambi nyonso tu nga pasteur oyo napesa valeur oyo abandi mbunda Yesu azali aluki mondimi tina makati mapango ye aluki ni ye akuti deja babongisi kiti ya bokonzi na yo oyo ye camarade na yemba oke kaka ovandi ozoka mais soki azosala mabe azomona ngo normal mpo ayebi mpasi ya mondimi te akuta deja bandimi bavanda na ban malgré babakisama gege na ye mutu abengaka bango olobi boni boye ko nalobi gege nini mutu abengaka bango ozoka alors a changé nanu na kati ya bomoi na ye aluka vi ya sika na kati ya bomoi na ye comment un pasteur oyeba ndenge wana bazwaka bolumbu na yo bakomi kobimisa ngo na balabala eza normal te azosambwisa bapasteur ebele azosambwisa baninga bapasteur ebele mpona ni balakisi servante moko te balongoli ye bilamba bazolakisaka bana mibali balongola bango bilamba babi eza mikolo tu babani mibali mpo liboso ser mari misambo avant kufa nyokomaki omonaki bapubliaki nzoto te bando ebela tomimika bame mikolo nde bani mibali nde bolumbu kolobela ye mais batikalaki kopiblie ye ata mokolo moko teke batiki mari misambo bolumbu mais lelo tomona kaka mibali mutu bazolobela ndeti papa na biso Moïse Mbi okuta deja balambela yo deja ozolia na yo siko bana ozolia bible na mbongo ozolia bible na libumu oziba mbongo bato lie ozwi bana bato susu onia kuti bango mpona nini mikuwa no kosimisa banani keba Yesu oyo ye moko misambo abenga soki ya normal te Yesu oyo akokutana na yo frère makolo ya Yesu eza na nzela kanda nzambe ekita likolo na bomoi na yo biro oyo osala wana eza otya bambetu na kati mpo tambola na bana bato papa na ngai bolingo nyonso napesa frère oyo nalongola yango napesa yo conseil bongwana Yesu masiya azoya ntango nzambe ese ekoki azoluka azwa oyo ye yo kozala na ka nini mpo na gege papa na yo asalelaki gege te papa na yo asalelaki nzambe me ntango yo ye ocontredire évangile ochange na kombo église pour comprendre que changer comme église comment sinon ezaka bongo te ara ye a changé donc yo nyonso tozo changer po ozana mutu moko oza supérieur na yo oyo ozana na deuxième monde molili nde azotindo makambu wana pona ni papa na ezaki bongo te banga nzambe soko bangi nzambe te bible simbaka olati propre liboso ya bato po te ya bato na bafi ya bato oyo ndeti mwana ya bato yo zalaki na ye bolingo ozwi mwana wana okomi kopiblie ye ozotika ye bolumbu mpo na nini so basali ndeko ya Moïse Mbi ya mwasi ndenge wana Moïse Mbi akosepela Moïse Mbi akosepela nango te me mwana mutu mosusu yo lingaki ye omamanaki na ye bosalaki kamarati na nzoto mpe na molimo sikoyo yo komo ozwa yo komo bimisaki apo alobi verité ke yo ozobebisa bana bato na kati église mais so balobeli yo verité eza po bongo wana mais so bazoloba vérité yo komo ozwa eloko komo papa ososambwe oteya nani wana bato nozoteya po gege azokanga bango bavanda elobi nango prophète John Ngefa na beteli ye maboko po ye azaka vérité omoni bapaster so balobaka nde Ngefa alobaka bapaster oyo nyonso tomona ndesi babongo wana. Merci. Tokomi vraiment na question suka parce basai na nzambe bomeka ko bongo na solo botala ba retour et comment beta na famille na bino bomona kai vidéo mo etamboli awa ya mutakala ya leki ya Mike Kalambai wa joueur ba publier mutakala ye nde ye penza zo bina penza wa
Wa donc ye benza ko mobimbe mona ozo comprendre que winzamba zo frapper bino bobongwana. To komi na question na biso ya suka oyo danse à beda chou, oyo danse à millionnaire, oyo danse notre frère kombo ezo ki manani Michel Bakenza à beda chou, to moni place à ba boss Eric Mandala, to moni place à boss à beda chou, Michel Bakenza bini oyo danse à beda chou, oyo danse à ba millionnaire. Bina Michel Bakenza ola ke la mama benzamba yo ke lo mata tumbo place ozali bobosani ko yembela nzambe beaucoup mo yembela ba boss et après événement na tango l'équipe vidéo tamboli et silité to moni mama Michel Bakenza na mbetu aosololana na yebitu soki mwana moi soki mwana mobali pembe Michel Bakenza na ka leçon ya pembe akola kisa mwasi wana nzoto na ye basai na nzambe bino mama ko lo bani sur yango omoni likambo Michel epesanga kanda likambo Michel epesanga kanda nzamba limbisa omoni mwa mbali wana tanga bimaki ngala ndo kan tari papa mtanda oyemba abimi na caché ya Henri papa ça vraiment idole ya Henri papa yango Henri papa tindaki coup de pouce donc oyo kapenza ndoyi na ngai abimela ndengona mais ndoyi alandi caractère ndoyi te yoso mona Henri papa ba publier ye asa na écrivain ayemba banze mwanzambe pe olandi yango penza oyemba boya kotala azana bomo Yesu kolo Yesu alongolinga soni masiya Yesu akabelinga bomo nazalaka nanga moto ya kotelengana na mokili ye moto masumu nani atalanga na liso mawaye kolo Yesu longolinga soni masiya Yesu akabelinga bo abi mokili esimbelaki nga mabanga pona kufa lisumu na salaki esengelaki na leka kolo Yesu azui esika na ngai alobi na nga va ne pêche plus boya tala nzembo ndenge ezolobama mais oya ya Michel awa tintiki dinana sede na ngona loketo aza adversaire afali na loketo tika naza nango soki batiena ndako bana ba chauffeur ngabi aza ya nzambe te ngana ndimaka ye te aza ya nzambe te frère akoti makamsu lelo yango yo na isi bana nanda ku lelo yango yo évangéliste binda kiangata tindela inga ba photo na Londres sika zali lelo yango yo Jansi Pasula lobaka yango na fui d'ici bisika zali lelo yango yo otozo yoka Michel Makambasali Michel aza païen Michel abongwana te même na ba dance loko mona bongwana te akeno ko Henri papa kota ye na banzembo ne pacha mungongo yazwa succès na simari papa po ba sede na yete kama mbongo ngo zoluka ndeni nzamba ziona dans le néant nzamba tomboli apakoli yo mafuto mona na miso bato ozoluka mbongo ndeni poke binela muninga mutu kombo mutu nguduna le boss Abeda Chou pardon koloba teke na chembongo pona sukisa matete naza na posa na yeba yo sabengo quand même okena yo nako kende mena soka kanisa linga mabe kutu komeka te komeka te naza na posa na ngote mena lingio mingi po ozosunga azosunga siko tango azosunga azopambola alokeli boso na ye oche ba muziki obando bina pozo luka 25 millions de dollars okotika nyonso Marie Misambo atika nyonso okakola Marie Misambo na nini okakole na nini mwasi na linga tina kata motema na lokwa Misambo azate okakola ye na nini atiki mbongo atiki mapango atiki nyonso tu mais lelo yake maboko pamba bongo siko yo mbongo yo soke no luka omoni ko za equipe muke olakisima ke yo uta na passe tango monika eloko mukemba mo ningani frère bongwana nga na su na posa note banzembo soko sali tour ba pasteur bo benga ete na église ayemba na mamba sali oya ko benga ye ayemba se kaza identité moko na ye. Merci tokomi vraiment na suka ya émission na biso basa na nzambe bomeka ko bongwana so tokoloba boza te po tozo yina bino tolingaka bino mingi nalingaka bino mingi po bosambelaka mingi pe pona biso basa na nzambe bomeka ko bongwana muke po biso bampate toyebi te tokende susu wapi na pesi basa na nzambe nyonso mbote na bao baza publier na bao baza publier te na bao baza na liste ya publication mususu po mitakala esilite koyaka nango kaka na pesi bino nyonso ka mbote mama message no asuka na numéro ya téléphone na bambote na ba ono so balingaka yo message asuka na lobi kaka Yesu Kristo azoya makoleza na nzela évangéliste binda kiangata binda lobaka na Londres makolo Yesu eza na nzela
En tout cas, à réveil spirituel, il est là, et comme il réveille sommeil. Hein? Lamuka, mais comme il a la na yo. Lamuka ou la politique te. Lamuka politique te, lamuka Yesu. Lamuka tongo etango kende église. Mais lelo yo, tala bakiti matinale les a soute na RDC. Ezala soute. Ozaki lupango kiti matinale, lelo kuma bana nzambe baola la penza pongi donc réveil sommeil. En tout cas to lamuka. Papa botika mabe. Bana nzambe botika mabe, Yesu alingi bino ngazo tikela bino pema. Soka lobi ke no azwa bino nzoto eza enveloppe pamba, pe nzoto eza mabele pamba, to utaki mabele to sani, tozonga mabele. Mukolo trompette ebeta, yoko zala wapi. En tout cas numéro de téléphone nangai 00243 code mboka. Na pesa ngo basali, eza mboka nanga. 97 23 12 946. 97 12 946. Ok, na Facebook beta servante Tete Lukubika komela ngai na ko répondre yo téléphone nanga bayamba na mutute na lala nango na lamukana oso komi na omona ntuka nzamba pambola o mama igete baba mwasa moyindo na benga ka nzeta moyindo libanga libaya moyindo ata bakakoli kru pembe bimate e akaka moyindo igeti baba mwana mboka na Australie siko zali mo boss. Boss nanga. Boss na boss nanga ko. Mtolongola ko to zala kuna cha mema ko temusu. Tena zala na ngai me mutafuta nga tala te. Eza yeye ne mutasala nga ntuka. Nzamba pambola. Na raison mama poko to zala kuna pe bando futa bien te ba promesse me ko to ba futa. Côté ma ezotola. Oh ye mo ngabeta pese loko ba pese loko. Mais bongo musala nyoso tu ba merita ngo yo sa musala ozolo ko to vanda kawana nzamba tuka limbisa mama igeti baba yango yo je t'aime beaucoup na linga kaona papa bisika bozali nzambe apambola bino na moni susu évangéliste Philima Lolo esiko za na Paris nzamba pambola o ba lukubika nyoso bisika bozali nzamba pambola bino Francis Lukubika Papi Lukubika, Bazi Lukubika, Lukubika nyoso Sylvie Lukubika, nzamba pambola bino na moni suso Magali Mbungu. Ya kwa fakangata la te azong sa mama tete jeune fille. Nzamba tuka apambola yo siko zali Benedict Nginamao ma fille na lingi bino nyoso tu mingi ketia bana notre père nazana bana ebele na moni te na olobela nani bana notre père en tout cas nzamba lola apambola bino na lingi bino mingi. Là c'était maman Tété yemtu azaki invité na biso ya mokona yo ya lelo na pesi mbote na ba ono so balinganga na ba ono so balinganga te ba sai na nzambe s'il vous plaît makambo kangisa bato ezate soto koloba boyeza kaka pona belaka omoni ngai so bolingo kangisa papa Moïse so bolingo kangisa nga na belaka so kangisi nga na koti prison na kufi yeba président de la République okanga. Merci à tokomi vraiment na suka émission na biso. Na pesi mbote na ba ono so bolandaki biso bo s'abonner toujours awa na pesi mbote na ba obaninga biso te. Merci à notre réalisateur ya lelo 520 giga Arnaud de papa mapasa na pesi mbote pas aux alives maman bangi suki awa. Merci à notre boss Papi de Tienne babi le boss de notre chaîne na pesi mbote pas Congo Cool TV Congo Cool TV Papi de Tienne Papi de Tienne moni ma tete akota ba vie pa na do kanisela ma tete tata moi eloko Totatola. Merci babi tozana système angulo koti na kata mosquée na okangai. Babi bozui wapi. To ana bino mayele mutakala oyo ya mbalo na olobela ngo sute. Na lobeli mitakala mingi. Ba soti mutu ezo sila te likwa ba mitakala na bino to lembi. Mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin. Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin, Jésus le bon chemin.